Microfinance en République démocratique du Congo, une chaîne dédiée à la promotion de l'inclusion financière en RDC. Nous partageons des informations pratiques sur les produits et services financiers pour aider nos abonnés et ceux qui nous suivent à accéder aux solutions adaptées. Nous mettons en lumière les actions menées par les institutions de microfinance au travers de masterclass et webinaires sur l'éducation financière. Nous sensibilisons la population aux bonnes pratiques de gestion financière. Nous accordons la parole aux acteurs clés du secteur et promouvons les success stories des services financiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Microfinance en RDC, le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère. Pomambo na yorobi poza konsomi na matali ni solo. Mote pe boyi mala na microfinance RD Congo, chaîne boy zaki kolakisa bino. Le lene ya bosela momo na bino pe ko pesa rassemblement na matali secteur financier na RDC. Bokoki pour la biso na Facebook, Instagram, LinkedIn pe YouTube microfinance en RD Congo. Na vidéo oyo toboye bola poli ko kamata pa décision pour na ba dépense mpe kotikala na limite ya budget. Nazali Kitoka Mogo, formateur en éducation financière. Yali Bosso, boni ko kamata pas décision pour la dépense. Kobo Salate, budget et ajout ce programme oyo okomi la kaye. Et sengli sika otiango na misala, awa ozana mbongo na maboko. Mpona yamo, ebongi ko classer ba dépense kolandisa mana importance na moko na moko. Po batumuke na opiline bazana mongi mingi, po la kosoma o nyonso balingi. Kasi ebene basengeli kozwa pa décision ya makasi yambo ya po dépenser po mbongo eza muke. Na yango pa expert na matadi finance pa pesi conseil oyo. Soki ozwi mbongo esengeli kofuta na nyongo ya banque to ya moninga. Simane osali dépense na ba besoin de base lokola kolia na loyer. Bomba pe mbongo pona ba objectif to besoin ya nikolo oye koya sima. Ya mibale poni otika na limite ya budget na yo. Osala budget ezali malamu. Kasi ko respecter yango ezali pe eloko mosusu. Pour la botika na limite ya budget esengeli okanisa mayempo na yango olingi o dépenser mongo. Otia na kati ya budget mongo ya ba imprévu. Opomba mongo ya épargne mosika po o dépenser yango te. Famille eyeba pe tina ya budget. Ya moto ya okanga ezali nini ndego ntaba aleka na molai ya singa na ye zana sûr que pas besoin ko ya tina ya libuta eza satisfait yambo ya bukalisa pas besoin oyo esengaka mbongo ebele yambo osoma elogo mituna nan est-ce que nazana ngo besoin tabozo bima même kaka mbongo oyo ezali nécessaire tamozo taba na mbongo ebele la poche okozala tenter o dépasser ya makambo oyo eza na budget de bakoki pe koyiba yo kosala budget eza malamu kasi korespecter yango eleki malamu na biloko ko sima tokoyebola épargne eza nini mpe mpona nini kosala yango mpona bozanga te abonnez-vous sur Microfinance à l'ère de Congo, YouTube, Facebook, Instagram pe TikTok. Tobenga biso na téléphone topé WhatsApp na 085 13 06 837. Koposa na tendeko, bomba mongo na yo.